toujours vivre le bien TV bilile le kamalo bana ebele TV toujours en avant. Bandeko balandi ya DMTV mbote na bino esengo eza toujours na ngambo na biso ya koyeba ke bozali ebele bozolanda chaîne na bino DMTV oye memelaka bino ba information mais epesaka pe ba nini ba analyse proposaka bino pe ba analyse na ba réflexion kaka au sujet ya actualité ya makambo ya ndenge na ndenge oye lekaka na mboka na biso RDC. Alors lelo lisusu toyeli bino masolo ya nini ya bamboka ya arrière pays toujours dans province ya Équateur, masolo ya ba ebale, masolo ya bamboka ba etuka ba nini ba moluka nyonso wana toujours bo bandeko zango awa na DMTV bo s'abonner ceux qui bozo s'intéresser nango et pourquoi pas ko sala ba playlist oyo ko sunga bino ya retrouver ba vidéo mosusu mais biso mingi awa tozali ndenge tozolobela pour le moment na premier chapitre ya ba masolo na biso masolo ma Équateur beaucoup ko retrouver en open na chaîne na biso DMTV 2 masolo ma Équateur ce que bobeti kaka masolo ma Équateur beaucoup kuta nango. Alors lelo ezali le 1er novembre quand même le 1er novembre toyebi yango ezali mokolo oyo ba célébraka fête ya Toussaint. Fête ya Toussaint ngo lingolo ba ke fête ya ba saint nyonso ya ba santo nyonso Toussaint yango wana. Donc ba sangisi ba santo nyonso ezala Saint Pierre, Sainte Anne, Sainte Boye na Boye bango to wana donc journée na bango ezali le 1er novembre. Mais le 1er novembre bango pe pa ba catholique et comment peut fête ya ko célébrer ya ko se souvenir na ba wei donc ba mort le fait ya ba mort donc ba binyo kaka na Toussaint wana na mboka mikili boko mono bato bazo profiter de l'occasion le quoi appelle un jour férié bon kende na ba malita ya ba ndeko na bango ya ba être cher kotika moi fololo kotika ya bango ma fololo donc ezara nenge koto ndeko na biso nani mo alanga nzembo olomidi alubi donc moto ata batika ye na lilita ata un jour ba memelaka ye un bouquet de fleurs ezali na nzembo Koete rive gauche bo retrouver passage wana nzembo yo Félix Wazeko a composaka pona Koffi Olomide moto ata batika ye na lilita un jour ba memelaka ye moi bouquet de fleurs jour ango ezaka na Toussaint donc oyo benza ce qui a to kanisi été pendant toute l'année au kanisa qui était kanisa ya ta jour wana ya Toussaint ba pesi bino mokolo moko jour férié bokei na cimetière botiki ba fleur na bino. Alors lelo biso tozali na mboka Mankanza berceau de Lingala Mankanza pe e oyo ezali église nango ndenge bozo mono na bilili wana Sacré-Cœur ya Mankanza donc batonga yango na ba année 1880 buena boye inauguré na 1889 ils ont fait partie na diocèse ya Boudjala. Donc église wana ndenge bozo mono boye botala kaka ndenge ezali lelo comme un peu presque en ruine surtout na niveau ya toiture toiture nango wana loko ezaki mabaya banini ba termite bani bandonge baliaki yango pe et community kolinga ko s'écrouler quoi mais et au sein moi ba misala ba travaux ya réfection. Et puis moi ba fissure pe soso bandi ko sala tala kaka eza ba eloko mo batongi wana ba 18e siècle. Alors ngasi ko nangena lobela bato batonga yango parce que ezali ba belge ba missionnaire belge tango bazo tambola na ebale bazo loka isika nini bakoko installer ba colonie na bango ba mission na bango pona ko banda mosana bango ya ba catholique bakutana ke na mboka wana Mankanza et rappeler bango nini mboka Mankanza bazako benga ngo station Bangala rappeler bango un peu neti li banda ya nini ya mboka Anvers na Belgique
pas Anvers ndenge comme il est là na ba modernité ndenge ba sali sali yango mais bozonga na ba 1800 à peu près bango ba ah non ici on dirait Anvers et voilà ba pesa yango kombo ya nouvelle Anvers donc ce que tali toujours na mboka na tango musuto ko possibilité ce qui est représentant na biso o akenda kuna o atambola kana ne balé ba mboka nyonso wana la province Équateur ce qui a sali moi so kuna to komeka ko retrouver quand même moi ba affiche ba panneau hein na bandako ba gravé kombo wana ya Antwerpen nous Noy Antwerpen donc nouvelle Anvers kombo ya makanza alors ba papa wana ba sango wana ba missionnaire ba to oyo pe baza ko salela l'état ba misusu ba waki kuna na makanza ba kutango ba kufi donc boyebi kaka na ba 1800 wana na ba début du siècle tout ça qui na ba morgue ko to ezarkité ba nini donc comment ko conserver ba corps na bango donc ba ko kunda bango très rapidement donc très vite possible moi un peu besoin ça banzoto na bango na mboka Belgique ezalaki te parce que même Tilelo maso asoke longwe mankanza pour koma na Kinshasa ezalaka au moins 4 à 5 jours boy donc imaginez si koyo corps moko il faut ezonga tina na nini na Kinshasa et puis ba lokelango ba solution et que ne ba boma kone matana masuwa pour ezonga na Belgique ezaki impossible bakonda bango sur place alors tozoli ko même mino sikoyo bota la malita na bango wana o bakundaki bango na mankanza et puis bon mon appel cimetière au mususu ya makanza wana comme ça bota na bililo après to se retrouver pour te conclure moi si j'ai oyo awa tozana makanza awa ezali cimetière ya ba père dans basango oyo bayaka kosala église catholique na makanza oyo babengaka nouvelle Anvers na ba prêtre oyo bazalaka avant donc bafandaki awa ntango bakufaki bandaki kokunda bango awa donc etikala souvenir ya batombo na bango ndenge bakundaka bango. Donc c'était ici. Donc ils étaient une affaire, il y avait 16. Ce sont des blancs. Bakunda bango awa. Donc etikala kaka comme souvenir. Voilà sang. Derrière là-bas, les sikoyo, ezali cimetière ya sikoyo ya Makanza, il y a mission. Donc moi ba notable, moi ba toba minene ya mboka o bakufa awa de bakunda bango. Donc awa sikoyo cimetière ya mission. Donc bakunda sikoyo tout le monde. Moi bato minene o bafandaki na Makanza de bakunda bango awa. Donc awa news. Donc so eza batombo bato bakufa bato minene misusu eza mingi eza pe abandonné comme eza pe cimetière ya kala. Donc à part quelques-uns oyo babongisela bandeko na bango. Cimetière petite ebimi ebele. Donc mingi bangomba oyo eza ba place bakundaki bato batia mabele etikala kaka mabele ya makasi
Donc, garder en hauteur. Or, normalement, ils ont bien gardé. Ceux qui ont talaka, ils ont abandonné. Il y a même des gens qui passent. Donc, ils ont bien vraiment entretenu. Mais ils ont ce cimetière ya kala. Ou qui va fonder batu minene, ou basala histoire ya mboka, Makanza. Un grand prêtre. Donc, c'est ici. Ici, ce sont des corps. Donc, des Sikadika Kaboué. Famille Yebi, ou Yebité. Donc, c'est perdu. Mate ya manzambe kasi sima ya mwa mikolo mwa mibu ete Lomei ewaki ekufaki zanga ya basango balakisi lokola nauti koloba omobu mwa 1897 ete Lomei ewaki bongo mobu mwa 1901 etelo efungwamaki lisusu pe ebandemaka na kombo Sainte Thérèse bana banzambe boboto Sainte Thérèse ekambemaki bongo na sango Égide de Bouc lokola nauti koloba banda 1901 kino 1907 awa ye akomaki supérieur wa district kuna Okasai atindi Okasai pezambi ya bozangi lisusu sango po akokitana yebo directeur ete Lomei ekufi mbala ibale awa Égide de Bouc akomaki épiscope ancien directeur akomi épiscope wa Nouvelle Anvers Makanza azongisaki. Voilà, to bomoni, nous sommes de retour. Bon, bomoni malita wana ya ba sango ya ba belge. Bangonyo so baki ba sango te ezaki pe moto asa osali à l'état parce que Makanza wana ezali divisé na nettement deux parties hein, babinga Makanza l'état, c'est-à-dire ezali tout ce qui est administration, donc c'est un peu ce qu'on commune na Makanza à partir à fleuve Longwe Kinshasa ozoki tant ozokoma na Makanza wana la première chose yo komona bandako eza wana neti ya époque belge wana ezali Makanza l'état et puis il y a Makanza mission wana siko eza Makanza côté ya ba catholique donc nini ba école na bango catholique ainsi que nini église na bango wana Sacré-Cœur donc quartier wana tout ezali quartier ya ba catholique basali ba couvent moko pe ya munene ya ba maser ya ba mamelo zaki wana donc couvent ngo kutu ezaki ndako ya étage donc imaginez pensa que batonga église wana tout ça na ba couvent wana ba ndako ya étage na Makanza imaginer sikoyo combien de batu ba waki ba kufa ki basongisaki milimo na bango kaka nezala ka bato basalaka na domaine ya ba bâtiment ya construction ba yebike ba accident ezanga raté alors que kuna sikobo imaginer ba grue ezali te ba échafaudage ezaki neti ya na époque ya Moïse tant bazo sala ba pyramide wana kuna na Égypte mingi bakufa ndenge wana rien que pona kotonga église wana mingi bakufa bondi melanga. Donc voilà. Alors, dans le cimetière, wana, bomoni, ezali na ba tombe, quand même bien fait, ezati bien, donc, solide, na matériaux moko solide, ti lelo ezali wana très respecté, ozomona même on dirait, bazo kombola la place wana, et puis bomoni pe soso, les restes à cimetière, bon, nezaka ba majorité ba cimetière na biso mal entretenu, ya wana tolobi ke mokolo Toussaint, quand même, bato akoko, osala mo effort, bokende,
komeka kosala mwa salongo na bamalita ya bandeko na bino. Et voilà, moni ba matite bimi, ba montikil musu bozo mona wana nzoka nde bakundaka mutu peut-être bakunda ye na ba année 70. Donc ba kaka mabele boye sanete bombe mamuke boko kanisa kesa ndako ya ndonge ezali ba termitière donc mais nzoka nde bakunda mutu moko na place wana. Bozo tambola bokanisi nzela nzoka nde ozo matérialiser tombo ya mutu. Mais ba misusu bazaki na mwa makoki na bango baza quand même na ba tombe bo reconnaître quand même eza na mwa ba dalle moko koleka koto ba tombe mususu na Ngumba Kinshasa. Alors, donc voilà, Momoni, c'est regrettable, à cause de la péninsule mongo touristique, mais ça nous rappelle aussi que, aux hommes, même les catholiques, wango, les Belges, les Koufawana, bazaki pe na bandeko, bazaki bandeko, na Belgique, bazali na ba congrégation na bango, mais vraiment, tala batombo, ite kalaka aboye, ata mokomo, te bakolo bakeno, année ou to sala ata moi, voyage, moko moi, mission, to kende kuna, to ta non batombo, batango, ba se sacrifier qui pour na église catholique. Mission na bango izaki ke bakende ko évangéliser ba mema batu na nini na nzela ya ecclesia. Mais c'est quoi yotande batombo la bango ezali complètement abandonné bato wana bozo mona bazaki ko kufa de vieillesse hein. C'est rare ba misusu ba sango wana ba komati na ba âge moko avancé biso yebi na mankanza wana ba sango musu ba komaki pesa na âge moko un peu avancé. Mais les restes de wana bozomona bomona ba kombo wana ba Livingstone, ba Stanley, ba nani, ba Kokila. Ça Kokila ville nani azalaki officier moko ya armée nini belge. Eh ben ba kufanda ba 30 ans, ba 30 et quelques so botali botanga kaka botala kaka bokena na Google bobeti kombo ba explorateur wana docteur Livingstone tout ça bomona ba kufanda bango na ba moins de 60 ans. Ba kufanda ba malaria, surtout malaria boma bango mingi malaria wana bomonaka. Donc voilà un peu le retour à ça l'autre profiter na journée où il y a le 1er novembre il quoi ils allaient Toussaint pour quand même te présenter moi image wana que comme quoi il y a des endroits quand même des sites moko un peu touristiques boye que to ko valoriser hein ko valoriser ko teke na ngope ka ba paya ba ken ko mona quand même ça fait partie de l'histoire. Ça fait partie de l'histoire. Voilà, merci en tout cas. Balanda qui balandio et boye bake toko multiplie, on va continuer. Nous sommes dans la province de l'Équateur pour le moment de mettre au KNDP ba côté ba province muso qui tozi bilili évidemment tozo l'axabino kaka toza nango ezali ya biso moko exclusive ezate que tozo ba bilili ya bato tozali na moto penza zakuna. Voilà pourquoi nous vous proposons ces images ici. Bo sepeli, bo liker, bo partager, surtout bo partager et bo s'abonner, ou s'abonner dans la DMTV, ba DMTV zali ebele ba chaîne ba DMTV sur betera DMTV au monde ba DMTV 2, DMTV 4, 5, DMTV Info. Donc tous allez na ba chaîne ebele demo quoi taper, c'est toujours DMTV de Molaï, c'est DMTV. Voilà, merci en tout cas, bote kalamala mo et passer un bon début de semaine et tout. Voilà, DMTV tout ça toujours ensemble. Merci, au revoir. Awa toujours na Makanza. Ezali mariage ya pasteur moko auti kobala jeune fille moko. Donc événement yango nde bazo festoyer yango. C'est un grand événement. Pasteur avec ce là donc on a la moteur la véhicule à ministère de l'intérieur pour faire ma candidature la population va jubiler donc on a va outil côté à grand marché c'est comme ça la vie vive Makanza toujours tous dans Makanza antenne Vodacom à Makanza yango mtezo ko alimenter
secteur oyo nyonso bamboka nyonso ya kotoyo na ndako wana eza radio Miluka ya chaîne ya locale donc yango moto ezwa kosunga donc Vodacom chaîne nango yango antenne nango yango baplanta na Makanda. Bon, ezali esengo trop lelo kokutana na petit na biso Mandela utikini mpona fête na biso ya centenaire ya Makanza tosepeli mingi donc tosengi na bino bana kini boyebaka mpe biso mpe awa tozovivre lokola bino en tout cas esengo eza ya trop tomoni bavie na biso bakenda mikili baye bavie edo bavie kester donc tosepeli trop donc esengo ya trop centenaire ya lelo bapeti babeti bale donc tosepeli ya mingi. Merci Nabino, bye bye bato aki. Oye baka pe biso na Makanza tozali.